bien, balandia émission Tala Lelo na ebi ke bozubiso partout dans le monde à travers chaîne Nabino Fimbu na Fimbu. En tout cas, les alliés Abino, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botala Tala Lelo est tamboli partout dans le monde échanger ba drapeau ya mboka na boka cité ya Nzambe ya Lola. Mokonzi na biso o biso to pesa confiance à travers l'émission Tala Lelo to weekend piana to solo na yena ba actualité o ezali belé. Mais quant à moi, je tiens à remercier Batutu Batali biso à travers Fimbu na Fimbu, ba abonné ya Fimbu na Fimbu bo continuer ko s'abonner pour besoin d'informations en temps réel. Et merci beaucoup na la carte qui gagne Bijou Masinga. Merci beaucoup na yo, merci beaucoup na charmante Maswa pour charge à Bruxelles. Et pourquoi pas na Willy Mouchen Kodamboka na pesimbote na soldat na ngai en tout cas exaucé Bulungu. Na salongo moi na salongo atongo merci beaucoup na merci beaucoup na batbotel biso inspecteur Blondis Lemba merci beaucoup na yo mon très cher frère et ami d'enfance Ken Piana Mbote ouais Mbote Julien Botala Mbote na bande konyo surtout bazwa libaku ya Olanda biso na sepeli ato parce que ça deuxième numéro to beta na ville ya Bruxelles na kanda na maloba ebele il faut na loba na osengaka ba question ezala ya yo mais on a biso Bijou Masinga Masinga na pesi ba Mbote place azali wana azali mama kilo ya Congo donc na pesi vraiment Mbote na sœur Poli Lumumba RDC Monde vieux Luzo Mbata oncle Patrick Amisi ya mama Julienne batu nyonso to ba Olanda biso en tout cas ba Mbote na bango vient na Jimmy Bela au patron ah oui, parce que je montre na Kasavubu. Jimmy Belao, en tout cas, merci beaucoup. On s'en rend pas, donc il n'a pas si Batunion surtout Mbote, prophète Denis Lessi, prophète Emmanuel Dodi, prophète Nabiso Franchi, n'a pas si Mbote Belé. Merci beaucoup, Nabatutu Batalibiso partout dans le monde, inspecteur Blondis Lemba, mon très cher frère et ami. Merci beaucoup, Nayo. Merci beaucoup, na Fisto Lumu, maître Tchekola, Christelle Kumbo, maître Bob, Yannick Boyaka, Boza partout, Botal. Ken Piana. Tomé Kano Beta Masolo, Oyoyo, Tomoni, arrivé, il y a Maloba ya Fali pour pas respecter Yango. C'est-à-dire qu'il fallait pour parler là, bonsoir, respecter le principe naïe, il y a 54 visas. Et puis Tomoni. Il n'a pas bien. Ouais, Julien Botala, le moni lelo na Congo na biso. Dans les 25, les 25 vos alakunat. Ah, ok, c'est quoi ma fanatique? Je l'ai voté à la lobby, tala basi qui toko ndenge batandami mulongo ba ole kana bango na nzela. Est-ce que ça un musicien moko lelo na mboka na biso ngana to fana na balabala boye parce que bino bolobaka baken bolobaka ka biloba loba yo moko tala ba sera na biso bango moko ba loba les 25 ba ozala kuna bazana ba billet déjà. Donc, on pose une question, lobby maloba fallait koki sami ya ba visa. Namoni na ba commentaire ba wareo ba lobby que maloba na message ya fali pour koki sami dai ba visa ya kosa le kate. Automoni pe présence ya petit fali en Europe. Ouais, fali déjà kosa le ka eza sous ta na été fali aza déjà grand star. To chomona Yexine Pechanga pe. Oyaza artiste munene na cinéma théâtre aucho koma ki na pesi sera na Yexine Pechanga Bambote Belé soyez les bienvenus en tout cas et salinga plaisir à trop de ba visa fali azaka mutu oyo et loko za fali azane na trop d'avance ya fongola ranzela azala toujours na makambu mutaliboso basal azaka mutaliboso na génération na ye style de martyr et c'est na falinde afongola style de martyr parce que génération naie mutu wazalaki na courage mutu azalaki na aura ya kobeta martyr azate mingi bakomi koya kobeta martyr na sima kaka ya mupepe o fali abemi parce que fali azaneti Diego Kao moto afongola kanzela tout le monde azalaka toujours sima nae fali abetela biso stade plein à craquer oyo même na ba orchestre place à utaki leader o fali a uta na maboko nae akoka kotondisa batu bongo na style de martyr te. Quel pena. Obi ali ozo kenango ezomona na make apparemment on dirait ba porte-parole, ba analyste, ba manoso ba binonde mbozo boko tombola
barankino makasi parce que les arguments mambo yo bimisia na monoko fali pour payer moi go bimisia parfois ko go bimisia ngote ou soit du système ya kosa il y a 12 yo bima loba mais ya loba yangote parce que so total et moi n'a jamais de ko faire le bagan affaire d'état moye ko lusoka linga ye baka kokia oluka meko na mulakisi c'est que oh fallait comme ça la comme tinda bino bon dans le baba biloko parce que ko faire mes leader pour la vérité pour na ko faire le mide. Merci beaucoup Julien Botalatala. Tous à la un peu moins clair, peu bateau balanda biso tous à la claire et honnête. Est-ce que les lots qu'on comparer Kofi na Fali poupa? Les lots pena to fandi les lots, tu comparer pena Kofi na Fali. Na ba réalisation au Kofi à Sali. Est-ce que Kofi a sala ba réalisation bon na carrière naï? Déjà makambu ebele au Fali à Sali na musique. Bolongola kaka na munoko na bino ke wana papa o mwana na musique likambu ya papa na mwana ezalaka te selon Ken Piana. Mais selon Ken Piana te selon makambo Fali asali lelo vient na biso mopao azali papa wa bimisi Fali mais place ya Suki Fali eza place ya Mati. Oso kamba basali neti ba polo wana mon frère. Webi ba musique ya mboka na biso ekenda ba tourner na États-Unis. Batu bakenda betela so ba tourner na États-Unis na ba salle de fête. Les salles congolais oh soki ake tourner akenda betela na ba salle ya spectacle. Ba salle ba spectacle za ba salle batu ezaka na ba kiti batu ba fandi. Batebele bazo annoncer biso ba ke ba tourner na États-Unis ngoti. Osomoni mutu moko abeti na salle. Salle mundele a considéré que ça salle ya spectacle. Tout le monde va dans la salle de fête. Oh, yo to mona fanatique tout debout. Pena ba la bisu ba yebi ke Ken Pena. Ata Fali abeti na OSC. Ata zala ki concert ofele. O lugo pe songa mafuta mais pe saka valeur par rapport ya Fali par rapport ba la bisu na ba warrior. Mon frère, na ocho sanga te na ba artiste nyonso ba okendo beta li banda ya mboka. Tina ba États-Unis, tina ba Europe, OK ba beta ka na ba salle de fête. Les seuls o beta on ka ande Fali poupa. Nga sikoyo komemanga na le passé te nga zobeta masolo eza actuel parce que mingi bakoma bata na le passé Ferré ayembaka na fa congolais Kofi Kalabimisaka album moko boye JB Kalabimisaka soki fait de l'amour lelo lokola tala lelo to sola lelo na ba tourner lelo to mon papa chéri aza na États-Unis nga za fanatique ya BCBG eza orchestre o nga na soutenir nga za fani ya JB na bombaka yango te na za kombo ya Piana zela te na bombaka yango te papa chéri aza vie na nga na za fa na ye mais sal nini ya malonga JB ake ko beta na États-Unis Apollo ezali parmi ba grande salle oyo eza reconnu Michael Jackson na beta na Apollo bino bo kendo beta na ba salle de fête oyo ba 50 Cent ba beta te ba ya Kelly ba yebi yango te ba artiste américain ba yebi yango te ba yebi ke wana eza place ba toaka ko fêter ba anniversaire le long de ko na biso faire wana zo beta na États-Unis est-ce que résultat ni na pesa biso ba place ya bongo ndete obenga faire pas un musicien munene na ba restaurant zo beta na États-Unis pour ni nota la contrat caché au azu ya munene te je tiens à saluer mon très cher frère et ami Emani Mambo na kati États-Unis producteur Emani Mambo, mon très cher frère et ami, na peso mbote na moni nzakuvuza, na moni Shagi, donc ça dit que Matonge, Eko Yate, ba playboy ya Matonge, ba Zulu, ya Molokai, na moni batutu, mais Emani Mambo, na tangi ba onyo so par rapport, Emani Mambo, moi na Matonge, pour na cacher au frère cher de poule azui, pour na réalisation, oyoyo, Emani Mambo a sali, a pessé caché à Mounene, et puis ba sal ou a robete, ça, au compteur, na zui ba information, na solo la ki na Blaise Créateur. Animateur Blaise Créateur au azana États-Unis kuna alobi ke après wana ba ko beta susu ba concert mususu minene o ba contrat egoye belé faire cher de pour ndem takomi ko talande carnet d'adresse na ye et comme surchargé il faut atika ba contrat mususu pona yo. Merci beaucoup, merci Julien Botalatala moni ero lobela muto yo compte bancaire na eza pas même na $50,000 eza ba aventure. Lelo ba musicien belé ba komi ko sala copie ya ko sala le cas producteur Chaboye bima producteur Mendeza bo photo kende to sala moi commerce papa première fana mon orchestre et que poto na ba valise minene na ba maputa ba super wax maputa ba super wax ba pondu na kati ya tika ba OK ba pondu na kati ya ba valise mbisa oka na kati ya ba valise mais kasi wala bilei na biso papa c'est pour la première fois na mon orchestre mimi madesu ya Goma
Madé soit vente en ligne et c'est ça les maquis. Batu base la orchestre mais base la pe pondu base la bangaingai. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Donc on appelle orchestre moimbeke va pour ne que ça commerce tala bakifunda ba 50 kilos. mais quel piano est-ce que big biso mo pende to fa to bomba te pour solo babanga ngana ba pondwa est-ce que big depuis ngana yo bilei na koliaka nde yango babiloko ono ozotanga bakombo wana yango nde mutu wana yango besoin kasi totikela ba commerçant basala musala na bango commerce commerçant sala musala no ya commerce musicien sala musala no ya musique musicien kozala mélanger susu na komemaka bafufu komemaka su madesu komemaka lisusu bafumbwa na bambo wangila wana eza su musique te wana ekomi commerce sala kaka musique yango ozomona soki ozokende mboka moko boye mpona elengi ya komona mboka esalisa bino bamabaku ebele lelo fali pupa komi obelisa bamisie ebele ya kongo neti maboma na 2023 oyo faire recherche de poule auti omema su bamisie susu états-unis lisusu bacontrat ezali ebele yango tondimaka te totelemaka position moko te parce que ken pena bato batala biso partout dans le monde baotala kaka na image ya non seulement oza partout ya filmu na filmu na image te ke mpona fali pupa mais oyo koloba bato ebele mpe bakoconsidere yango parce que ozali moto oyo mopanzisa yango bato mosusu bapesaka biso confiance. Ok, so ken pena lobby ataba ebisek eza vérité eza lokuta ken baroyoka o ken pena lobby pona nini ko pesa kaka information ya lokuta na biso ba mission na biso congolais o qui fait recherche de poule au sa musala. Ouais, na zo encourager au sala musala na bien mais to beta histoire o eleka na musique na biso ya Congo. Eloko lokuta za te faire poto asuka o ba ya poto asuka ezala na 2013. 2013 aba Nicodème na pesi Nicodème aux États-Unis Sandra Kambi na pesi famille Kambi Lionel Kambi Mbote ba Sandra Kambi ba Marceline Kambi bango tout donc ba Lionel Kambi sikoyo okansi mutu nete shikito azaka na kanda ya faire etendenge ya boyaka okima ba shikito wana ba regreta mabe ke soki na yebaka ke to yokanga na Congo ndem so akima papa félicitations na bango parce que ba reprendre ko bazongeli poto yango na 2023 awa bazongeli yango na 2023 mais avant bazongela poto na 2023 to remercier baninga mususu o bayaka yaka déjà o pe ba pesi bino courage fali 2016 déjà fali na orchestre mobimba baya na Italie o Cambodge kima bobo sala histoire te Drumer zara na quartier la terre Cambodge Drumer pena ba combattre pena ba service ya masolando le ba service fali aya na orchestre na Italie na 2016 Cambodge Kimi Fali 2017 asala tournée ya Canada ya 8 jours na 2017 2018 Fali asala tournée États-Unis na Canada mobimba wana tournée ane mema bango ti na 2019 parce que bayaka osala pe tournée ya Afrique ne clôture na bango zaka tournée ya Afrique après 2020 Fali pour payer concert ya Bercy obiso to yaka ba époque wana. Mon frère, si quoi mutabongo boluka
Bon comparer na bateau bazo visa lelo na 2023. Na moni ndeko na ngai Lunga musicien affaire okamwa Air Ethiopia abwa ke l'ambassade le bourgeois jeton ambassade yo ekozwa ota o matavia boye Air Ethiopia Air ambassade zo boule Air Ethiopia Air Ethiopia diona osenga na merci na faire ndenga zongi ba voyage amesani saba mission na esko ko voyager bakamara sous ba avion te dynastie et fungoli ba porte na dimension moko OK ba contrat ba caché eroye belé ndenge toza ba journaliste ba panzero photo ba rabosolo ndenge to solo na ba na quartier la terre ndenge to solo la na victime ndenge to solo na maison mère ndenge to solo partout na ba BCBG ba orchestre tie ba Patrick Beckham OP to na miko tala lelo elanda ki epe na concert na beta ki na Grèce na opa beta ki na Paris to zaina ye mais oza ko reconnaître que artiste musicien Ferrego la na dynastie et betipé et puis PCP makambo asali sélection moko we ya ba bon chanteur ya mboka na biso. Ouais, nga nazana pona ko souhaiter malheur te pona disque ya ndeko na biso Ferre. Nga eloko lekel nga bango basala ka discours ke fali soki ake ba tourner article la République eyemba soki abet so ndeko na biso Ferre ake ko meka ake ko meka kwa dynastie da concert abeta en États-Unis. Nzembo ne soki ya kikangi wana ekomi kikangi ba kikangi abina e bango tendeni nga sala musala ya chronique na yoka ba nzembo nyoso Marcaus ezuya non na waro pe ba kikangi yu na biso eloko salinga plaisir hein fali azara toujours na trop d'avance oh fali azamu afo chanteur ayemba mingi te atike la République emba faire ake ko la même akoyi na même mutambo ezala ayembi muke wana ezala déjà yango ba basala ngona ba maboko pamba yango ba critique ka fali na ba concert basango ba choc na ba babu na ba sans anesthésie siko eloko lekelanga nyonso oyo baka koboya pona fali bango bakidoa tombe na mutambu kaka ya biloko baka koboya namoni pena faire azwa miko na ye ayembi muke atikeli public ayembi muke atikeli public mais botika koseka ba biloko bwana na trop d'avance nango te merci beaucoup botika koseka biloko o bozala ngo na trop d'avance nango te merci beaucoup to embeli mino ken piana tozana ye tozo solo mingi na ye merci beaucoup na la carte qui gagne Bijou Masinga et pourquoi pas Bijou Masinga merci beaucoup na yo merci beaucoup na Blondie Lemba merci beaucoup na baninga na biso nyonso botala rabiso à travers émission Tala Lelo pourquoi pas na coordonnateur ya Zando wa kotonga Zando Emani Mputu mon grand frère propre et cousin Emani Mputu lisu ya Gentini Mbaka Ngobila Kisinzora atikali ezanini semaine prochaine soki to bandi lundi ti dimanche bomoni njora te wande to beta sko masolo soki atikali bi atikalite nana boduga akina délégation ya liboso o ya 54 visa nde bayaki na nana boduga siko zela lelo Nathalie petit na ngai nani muna na peso bambote ça dit ba muna ba basali biso pour que tous en ndenge asima réalisation faut reconnaître pe lelo pe muna na chaîne Bisengo TV si je ne trompe pas muna asali émission mona ba musée Kindingu lobby 54 visa ya koloba na munoko mais na kati kuna ba 30 quelques personnes ko ça le cas o yemoka loba so umeli ba okangayo. Bon, bango il faut ba kamwa rara, bango il faut ba kamwa pour faire ajouter 19 visa. Bango il faut ba bango score ba visa nombre ba 54 wana et le que la bango mutu me bazo ba grandeur ya salle oyo fallait yo beta te. Bango il faut ba kamwa pour ba yo beta na ba salle de fête, ba yo beta na ba terminé na boué Maître Gims déjà kuta ça na kati. Bango non Maître Gims a beta na no la défense te. Mais mieux pas a beta place on a mona ki ba image ndeko na Caleb Tukebana a publié qui et puis non problème te. Ça qui peut ba afficher qui. Non problème te. Maître Gims na ki pas que tourner aux États-Unis, bango ne ba kolo ba salle ya minene ya Europe. Oh fali abeza jidama oh fali Maître Gims abenda ye yaka selon ba dire ya bandeko na biso selon ba dire bandeko na biso mais lelo fali abeza jidama ndenge zalaka toujours. Bon ra côté na côté ngote mais likambu nyonso to ezalaka na tanango Europe awe ezalaki na moment mo boye ba Maître Gims azala renier makasi lelo peza moment o ba fali pe bazo renier na ba daju
Donc exactement na fali ba daju na minute Maître Gims azongi moi sima akomi aluka ba production moi libanda ya ba France Belgique. Donc côté wana na okota ngo pena mingi te. Yo ligo simbaga kaka. Non, faire hasard artiste na biso ya mboka ngana osengande balongo l'esprit ya ko critiquer ka bato. Ponga na ye awe émission te pona ko critiquer dynastie. Les albums na bango ba okeli yango passe na studio ba dépenser yango ba mbongo ebele na za na te pona ko ya ko sala contre campagne. Oh le lope monique ba ware ba ko finga JDT mulopwe pa popi. Boko finga epa. Ba tu ya faire ba zo finga JDT. Et comme problème nini? Do fali bolingi ba commissaire ennemi ya batu nyonso tout. Mutu tout soka yo yemba na dynastie directement fa comme ennemi ya fali pupa. To monaki awa fali ya solika na bill moto epeli. Fali ya soli na JDT moto epeli. O juste toke na makambo oyo wapi. Musique to koko mango na rankini ya boete. Ah, non, te permettre ba blo musute ken piana. Yo lelo zo ba kino musique à rankini te. Soki lelo yo fali pour pas ba problème belé azui. Pona ba analyse o na ko chaka na ko chaka yo to bino bosali na mambo. Nyo so lelo komo ba kino musique à rankini te. Nan ken piana. Pour ba ba bi so ba moni ken piana c'est que aika ko bombarder. Lelo komo senga pe pour monique dynastie beti. Merci pour la question Tony. Dynastie Rosolo Bebeti. Et betara na munoko na otenengo zolo bisanga dynastie beti na makasi. Est-ce que na baba fla Kinshasa kuno ki sango ke écriture chinoise. Nga na baba Kinshasa na ki sango ko beta na ngote na poto yo place to fandi aweze kala. Soko sengi bacha dynastie aweze neti ba so monsieur dégage-toi, laisse les gens tranquilles. Ici on met les chansons de l'album Tokos. On connaît une seule album au Congo. On connaît un seul album au Congo, c'est Tokos. Banzama Tokos déjà programmé. Naba discothèque nyonso naba discothèque nyonso place bateka masanga awa pas mindele ya poto. Mon frère, le seul artiste congolais. Ce qui est loco boya, c'est qu'on a congolais, le seul artiste congolais. Oyo information na e passe na télévision belge. C'est Fali Poupa. Yo la télévision belge. Dans le monde a Fali, il peut pas tamba la moko ba lo belete. Ou bien banze moni yango tamba la mote. Mais pourquoi pas azali assis c'est biso on a moni ba pib na ye na moni pib na ye le 16 novembre si je me trompe entre le 16 décembre au Robeta na arena. Siko so moni ba tie image ya musicien mususu depuis au Belgique. Na France banzemba Fali ba pibi na Fali par rapport il y a concert ozo Robeta. Pourquoi pour le bipé ya vient na Koffi Olomide? O apesa ope makambo ba tie pe na ba Angleterre tina ba métro yo monyango te. Pourquoi mais c'est ça? Pourquoi bino bolukela Koffi ka ba problème? So Koffi wa kendo tia Koffi na événement nini Koffi azo faire Robeta si je me trompe pas le 25 novembre et dit Diola. Il dit Lampadaire, directeur à quartier la terre, directeur à quartier la Suisse. Oh, bête en Suisse. Si je me trompe pas, entre la Suisse, si je me trompe pas. Déjà, bête en Suisse, c'est bazo ben nga ba Cholavier. Talara ba lobi biso to ade ala billet na biso to kendo kota Paris la Défense. Ya ka isa kuta mutawa. Bato en Suisse, bazo ben nga ba bi jour ya bête en Suisse za vide. Da atie dati mo bo bato bazala bango na Paris. Da asali maman nere. Yo kasi lelo pena fali azo bête à Paris la Défense wana oza si pena congolais moko ya bonne musique ya otika la mboka moko boike ne na vitesse oto ke nango pesa lango ba biesili ba se ka vie maka ba benga benganga fo ke bo mona degré en pia ka boya ba filmer bango moko bato ya Suisse bazo benganga air tout en désordre bango moko bato ya Suisse bazo benga en désordre chaque jour quel pena na bi tozo continuer émission tala lelo à travers invité na biso Ken Piana auto yambie to so na ye bibiche botala tala lelo merci beaucoup na batutu botala biso partout dans le monde tozali bongo na invité na so Ken Piana to betalo masolo et ça lion ndeni ya komona ndenge ba tourner ba artiste musicien na biso ba ko m'appeler banda ba ko tambola partout dans le monde mais tout mon histoire sali à ba cimetière tout mon qui Bokechu Wayambo on a kolo ba ke vient nga to sarana bien to solo na ye ne nazarana ne nazarana ba tout so bien pour depuis pe na yawa to so na ta ba 4-5 fois déjà akendaki na cimetière to moni ba image tout sibitima to ko mona pe ya bandeko na biso mususu o nga vraiment na beteli seti mingi ezali ya ndeko Kamenote Mbola
au fallait avoir libanga liboso na droit chemin descendant Simon Kimbangu aza déjà na code ya déverrouillage yepé ko boaka ba maki ti ba bloc on na éviter pour na yo ken pe na votre pression par rapport ya ba acte wana même côté Bokechu même côté ya Baye ya Fally Ipupa. Ouais, premièrement na no gilet botalatala na sepeli te na réaction ya bandeko na biso ba na Kinshasa na sens nini maloba Bokechu balingi ba pesa ngo pouvoir na ti Bokechu anzambe moko boy Bokechu déjà toyebele atambola na cercueil azui photo ya président de la République ya Tchewana atambola route na cercueil bazui photo ya président batie bazui na mbeli babandi ko tobola président balobi ebembene yango akufi babanda biloko wana combien des années est-ce que président kufa Bokechu azanzambe te bolingi bokomisa mama Bokechu alobaki e community eloko mo bozo considérer bino pe boke ba cimetière Bokechu atambusi bino na ba moi Bokechu alalisi bino na ba prince vie ya Fally eza na maboko ya Nzambe souffle de vie ya Fally eza na maboko ya Nzambe Bokechu atasali 1000 émissions na ba cimetière eza nil et sans effet ni naissance fait par là au niveau de que Fally Ipupa a une dimension de spiritualité il y a l'ikolo makasi ou soit et bangi sibino yangono komi ko ke na ndenge ya bonzambe je sais pas bangi sibiso tenga na ko répondre Bokechu te po yenda ko fuka ma ke Fally Nzambe soki ya banani cimetière pas gendeza cimetière ba juif et ça pour cimetière ba congolais te ba juif ba yebi biso te et ça cimetière mo boza pembeni ya Bercy bakunda ba juif kuna bakunda ba noir te un juif yo la juif qui tala likambo ya Congo juif yebi makambo ya Congo juif yebi pasi ya Congo juif wana yo ki olela na tombi na ye ane akufa oyebi na yo te molimo na ye place kenda oyebi on est ebi question na comprendre bien ouais comité na dimension que excusez pour comprendre oh comité na dimension que eloko wana esubino makasi po bo omoni que comité na niveau ebi que tina niveau que camionnette mbola na bandeko na biso mususu o pe bazana Kinshasa oke bakoma tina niveau refuta transport bakena ba cameraman bake ko sala ba musaba mbosala on irait sui Fally Ipupa makasi ya mon frère po Bokechu a touché point moko bo oyoyo et comme une dimension mususu te zala na ngo loko moko simple batunde ya Kinshasa ba matisi yango niveau yo za d'accord na ngote d'accord na ngote batumso abimio biso Fabien Fally est-ce que Fally atinda ki mutu na cimetière batina Ipupa ezaki batina Ipupa ezaki bana non est-ce que Fally makele la Bokechu ko bangisa Fally est-ce que Bokechu ana niveau spirituel penata na 0% à Fally Ipupa Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oyeli biso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Oyeli biso cuisine africaine. Oyezali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oyetali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. Niveau spirituel, non toke non na niveau spirituel. Niveau spirituel.
Est-ce que Bokecho a un niveau spirituel à 0% à Fali? Niveau spirituel, on confie que tu as comme un banga. Confie que tu as un niveau télé, confie que tu as un niveau exact. Niveau spirituel, les gens, niveau oh, ok, et l'okonyo, ça va ça, la seigne nzambe nae, et salami. Fali, banganga tout ba sangana, mettez zo la sapeda mboule robeta le 29 novembre, ana jour fabeta stade de martyr. 29 octobre. Octobre, banganga tout ba sangani ba. C'est le Oscar Mayaka na auto zoé na nini. Oh, c'est le Oscar Mayaka pour épée au Tchalibaya et le Fali Poupa. A déconaki à laisser pour que conseil imité beta. OK. Maman mort, entourage mort, batutu baye, babino Fali, pesa mbongo, poto kangelombu la banganga baya sorti na sorti. Fallait avoir bien dit fois nanga na kopesa nganga te nga na croyance nanga lobi mbule kobeta te mais météo la kisa mbule banda 6h ti 23h eza mbule ya journée mobimba botuna makambo za kariba babaswa botuna bayana ti lokolea wana tuna bato Fali kaka kasi bango nde ba botuna ba vie di badiata batuna pe jokat banganga ba ko tele me apa Fali batuna pe jokat il faut batuna banganga be Mark Tabu Mark Tabu ye on se rappelle baya pena ebele papa aboya lobi ata 10 fois na ngai ekobima te Junior Ramazani tasima na pese bambo te abi makambo na loba bofira ngenge pona na panzaka lisolo bofira ngenge o akoma ko simba temple ya mort muto akoma simba ngo lelo bofira ngenge bofira ngenge nde mukolo temple lelo ya mort muto akoma simba makambo tu bofira ngenge tofanda na bofira ngenge na terrain Beverly ya Bandal makambo na loba wala nzambe na nga zoyoka bofira ngenge alobi bo Junior Ramazani a présent a kufina otazali bofira ngenge abi ndenge Fali abude biso ba chef coutumier lobi soki amoni mbula wana te mbula banda 6h ti 23h ngakutu na banga na bi Fali falaki a négocier na bato yo. Parce que bofira ngenga na mutu ya monde spirituel o Bokecho azata na niveau te. Tala mutu yo mo apesa charge. Ya mutu soki a un problème, soki tu as besoin équipe gagner, bofira ngenga ndem tasalaka tous les cérémonies wana. Vous comprenez? Sikoyo azo asire biso wana to ade aba 23h token de 0h. To fanda pena bofira ngenga bi petit nanga bon regretter na bino te lobi concert ezate po mbule banda 6h ti 23h. Mon frère, tout le monde a peine à la mouka 6h mboule ebetate. Tu comme 11h mboule ebetate, 12h à cancel la monnaie bimal kolo. Ah cancel la monnaie bimal kolo. Dimension Fali pour pas kenango, eza dimension nini. C'est là siko muto yo. Babo fira ngene kutu ba beti na gazo boye simba makambo simba te Fali bima vainqueur. Bino bozima loba ya Bokecho bozo banga. Est-ce que Bokecho pena soki tolobi to nanje na butu. Soki nanji ya butu ezali. Que nanji ya butu est-ce que place il fallait qu'on danger Bokecho a comme place wana ba océan na ba mer rouge tika ko bangisa batu kempena tika ko bangisa batu bato se basombi ba billet ba comprendre que degré spiritualité ya Fali Poupa et comment na dimension mususu to ke na ngona domaine ya musique parce que tant que ba geno concert à butu on dirait kempena après mikolo temps peut kempena o yamba nzambe lokwa mokonzi pe mobikisi akoluka a témoigner na makambo cela na dimension mambolo bati spiritualité ya makasi o eleki ba spiritualité nyoso ezana no bonzambe nzambe ndaza na puissance ana puissance ke soki mbula esa no satana météo soko sambela ka nzambe ya solo soko bimbula ko beta te muto azana nzambe ya solo album nanga na bimisi domine ba album nyonso ekosale mabongo spiritualité ya makasi ezalaka pa banu bato basalela nzambe ya solo muto azaka spiritualité te ke ya kisi kaka Fali akozala ba a prier bo esprit na ye na bambisi ya ba mer rouge na bambisi ya ba océan Atlantique nyonso to bazoyoka losambo na ye na ba angelo likolo bazo après Maramba Bokecho na fandi bo ngaken o na sambela pas prophète Emmanuel Dodi e bangisi ngape ke Bokecho alobi boye siko camionnette to moni ake ko lia ba maki na cimetière alaki Bokecho ke décembre akokufa bon so Bokecho akufite yana loba biloba loba oyo eza mabe na ba internet biloba loba na basali yango basali pour que
ba sepelisa nde artiste Monsieur Fally Ipupa yepe Boketu asalaki po sepelisa ba combattant ba mona Boketu akendaki cimetière moko boya ke sala cérémonie epe sa makelele camionnette mbola pe akekolia ba makina ye est-ce que eloni nezo prouver que pe makina na lipa na ndako na boudin il faut que c'est la route ba makina ne botana ngo soso azela soso ko lalia na yata mupende ya soso ake obebisa ba makina batu pamba po Boketu na décembre akufa nete ozala na ye Fally pe akokufa na ete awozala na ye nga mona makamba Boketu nete za théâtre po est-ce que Boketu ndenga za musicien ya makila boy oza si pena na se mutema Boketu ako souhaiter e bemba Fally la a sauté bemba Fally ela la tema ebi ke nga ken piano ebi ke nga ba téléphone nga esonaki makasi et puis ba message ya makasi ba bisinga botala tala comment est-ce que tomoni bandeko na koloba bandeko po babimi na casquette wana tomoni pe bae ya Fally Ipupa grand frère ya Fally Ipupa nde tozomona camionnette mbola descendant ya Simon Kimbangu ndenge ye moka bwaka ye libanga liboso na droit chemin que bakei kolela bakei ko sala lokola réplique sur le plan spirituel il faut que loba clair na bat baota la biso partout dans le monde à travers émission tala lelo que na ba commentaire na ba non passez na ba commentaire na ba nyonso ba ota la biso et belé pe ba sepelité ba lobi ke soi-disant que Fally Ipupa abomaki papa na mama na ye bazali pe na sengote tango boye kolela bongo nini yo kozanga pe ne milimo bango pe réagir na ebité nga la lobi par rapport ya ba réaction ya ba mélomane na ba congolais o pe balela ke belé que ba tusu ba bengi ba lobi ke ntina niveau ya Pierre Tombal na niveau ya Fally Ipupa o osala ba espoir bien que Pierre Tombal ndenge zalaki à l'époque tango wana zalaki bien mais na minutes oyoyo na niveau ya Fally Ipupa pe respect ya Fally Ipupa o akoma kutala ba mako o akoma akomi na ba dimension obiso soto yebi mais par rapport à Pierre Tombal na par rapport ya spiritualité ordonnance ya suka ya vie ya mutu ezala na maboko ya Nzambe ordonnance ya suka dernière signature ya vie ya mutu ezala na maboko ya Nzambe mon frère même ndoki soki alingi alia yo même ndoki autorisation et utaka pa Nzambe eloko moko te salemaka o Nzambe boyi okozala pe canal ya bénédiction bana na yo po babonga bana po bazala na vie ya bien yo papa soko lobi liloba moko ya bien bana na bakepe liboso nga makambo batu balobi boye batu balobi te batu balobi ke milimo ya ba parents ya Fally pe ezali na sengote il faut qu'on le rappelle bosolo siko makambo wana te moni siko yo ke ma batali biso partout dans le monde ken piana il a la facilité ya kokende na ba façon mususu pour na facilité okema mususu mais omoni ke non ken pela côté français na bisio donc pour na respect Fally Ipupa perdre ba parents na ye eza non peut au sepelate mais ali ba réaction ba femme mais to koza na tibato oyo ba ya ko finga Fally mpena lembi ya bomoni ya lobi bo to koza na tibato ba ya ko finga Fally na ba réseaux sociaux te bato bazala na fere babeta masolo ya Fally ba para ba kufa fere pe papa na zakate yo bo beta mambo ki mama fere teka mabaya ba makamutu mais pourquoi le lokom na ba non vous pouvez passer tolongola makambu ya ba parents wana tolongola makambu ba parents to beta masolo makasi mais viens na biso mo pa père mère bazate siko bambela yake yenda liaki bango jibe mpiana pe papa zalaka te o bambela yake yaliaki bango papa qui fait appel à Wera tokenda ko lelaye o bambela ke Wera leki sankara de compte auto kufela papa na auto mona maka uzo célébrer émission zo finga papa ngo azaki bo mabandeke bo respect même ya mowei sankara kufeli papa yo zo finga papa wana ozo finga papa ya bato bon ba kota biso bo comprendre que Ken Piana alati respect na dimension ya Ken Piana na comportement ya Ken Piana habite que ça mabe makasi mais la dimension est Ken Piana so que comme la respect ba oui parce que ba fan ba mélomane ba congolais ba toucher peu point oyo ezaki peu sensible côté ya mususu mais to sotaso ma mususu le quoi to yambio pour que aux à l'aise Ken Piana na habité na batali biso partout dans le monde tout le monde qui peut faire recherche de poule à chaque peut cacher et nani affiche mataki au tout le monde qui biso photo le clair que tu te rappelles ba groupe nyonso wana OK tout le monde qui y a accord arena si je me trompe pas na si je me trompe pas parfois que aux you arena ou soit accord arena ya na si je me trompe pas c'est longa na ko confirmer vraiment te loko oyo na confirmer te et ça là qui on ndeni komona artiste peut faire ego la paix
kuna na accord arena et ça le ouais premièrement nous sommes artistes à publier calendrier parce que ndeko na biso faire auchokutana na ba problème awa tourner nega aux États-Unis awa affiche alboso ba bimisela biso to contrôler ba salle wana tout ezali ata na salle moko oyo zo confirmer biso abeta kuna ezalaki te to moni affiche mususu ye ya accord arena o fallait abetaka na 2020 to luki pe to vérifier na moni batandi ba musicien nyonso to ba beta na année 2024 Davido kutu na février au faire à le 25 février to moni Davido abeta ngo le premier en plus concert na poto eloko liboso il faut yeba mundela pesa mutu salle dimanche te déjà le 25 il a fait est tombaki déjà dimanche nga déjà na kota ki doute que mundele apesa salle dimanche et ça la moi matata ndena meka ko kota recherche na kiomona e mona na te na koti ba commentaire ya bato mususu na ba commentaire ya bato belé bazo komake non salle wana bazo mona yango te so komate obandokanga ka affaire na mutambu ya lokuta faire ka ndako ya na mutambu ya lokuta na Congo na biso mobimba pourquoi papa chéri abimisa affiche te to moni ka mbala moko bazu ba visa na bango bakei jiba osala ba plein na ye na ba restaurant na ya zobeta na ba bar na ya zobeta tozobetela ye maboko jiba osala ba plein na restaurant na ba bar o batikeli ya beta tozobetela ye maboko parce que jiba ki obeta na salle moko te oza rekoni na ba bar restaurant oyo ba ndimi ya beta obeta na ye ozo comprendre donc eloko ezalaka nini eza osigner na no ba contrat na yo bien mundela afficher le date nde yo après oye ko publier non to monaka ya fali awa ba afficher déjà soki combien de mois ye moka yo ko afficher ngo soki ba avant 4 mois ya concert nde fali aye ko afficher abimisela ngo affiche makamu nyonso mais yo kutu nanu sale programme ote mbala bongo soki sale wana siko ba seliki ba porter plainte ki ozobe bisa réputation na crédibilité à sale na biso pour na ken piana ba go porter faire cher de poule mais plainte ko ya mon frère plainte e ko ki ko ya parce que ces informations moko boye déjà lokuta eza na ti yo pesa information moko boye oyo bakolo sal bayebi yango te bayebi info wana te parce que ba balandela yo eza problème sérieux c'est ça to sauter na biso masono. Merci beaucoup na bato tali biso à travers émission Tala Lelo na yebi ke boza partout mais eloko siko elekelinga après avoir ko tia pression bato ba tia ba pression que non to landeli salango ba wawe ba le ka to landeli salango to moni na biso yango te allez lelo alongoli yango na Facebook na ye alongoli yango na Instagram na ye tandis que wana za page ya leader page na ye na page officielle ya faire a poster que eloko wana eloko eza confirmé te ye moko na page no officielle nde place toke ko mona affiche na page na ye officielle moi to déjà ngo keza rumeur ou bien nini ezalaki te parce que ezalaki affiché na page soit alongola Tracy Elezia na mona bande ko beba lelaki alongola ye yo yebi ngo te ke ngai botalata na presse ken piana na presse Tracy Elezia na presse oui que Tracy Elezia pas ça la musa madame à part non to longo to tsika no baba déjà to na ba capacité comment ken piana yoka moni to vanda biso non so bojo na ba ba sala ba base na ba sala ba politique na ba to yeba na biso non nande to vivaka yoka nande to vivaka sur le plan ba vie privée sur le plan finance sur le plan éducation en famille to yeba naka mais liboso ya Tracy Elezia quand même à sara musa za malon ngo baksani pona baksa question na moi chozo fula e nga problème ezate donc comme on le bien sala musala bien na yo pour ça musala non comme on le bien sala musala bien yebisa ba golwa oyo ba ko finga na réseaux sociaux oyo ba sengaka papa longola biso e ama elete azali boma azafu ba vidéo eza ebele epekisa bango oyo ba ka loba bongo Tracy Elezia oyoki donc message ken piana apesi siko ye mutajera ba page comment information eza vérifier te yo tiango na page ya leader oza poso ki toke so bien so matsa sur le plan stratégique ko remonter na ba question parce que merci beaucoup ken piana tozana ken piana merci beaucoup na balandi émission Tala Lelo ezali abino les combattants de la presse congolaise les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain Julien Botalata la Tala Lelo tozana ken piana na kati ya Bruxelles to solana boyeba mingi o boyeba kité na yebi ke Exodus Lemba Blondi Lemba otala biso partout dans le monde partout na bayeba lingaka émission Tala Lelo ken piana tout le monde qui sorti médiatique il y a Laurent Sokoko na émission il y a
confrère pe moninga na biso Franck Stemai na Kinshasa. Ba propos na par rapport à vie privée, il y a artiste émissaire Koffi Olomide na Alia et puis na Cindy et puis na ba place mususu atushaki pona yo. Bon, balobaka soki mutamaele na mutamaele bosali camarade, soki bokoti sika azoba na kati. Bo se retrouver na makambo lora soko kwa se retrouver nango. Koffi Olomide un artiste intello, un artiste auto souhaitera un jour a postuler pour la présidence na savoir faire azanango parce que le na Congo nga mona kawaze kwa na mona Koffi Olomide. Koffi Olomide un artiste intello o abote na sœur na biso Alia o aza avocate sœur moko ya mayele belé. Koffi Olomide un artiste intello o lelo azo encadrer Cindy Leker. Cindy o patanga ba classe belé, Cindy aza famille moko te ya balabala tanga ba classe na aza mayele. Laurent Sokoko yo la biso ka ki bolole na ye. Natango maman Cindy akufaka maman nani Antoinette na kitaka na résidence place bazaro vanda kuna na Masina. Batangila ngana ba école nyonso o Cindy Leker atanga pour le 16 journaliste kitaka atanga ki kuna na ba blog nyonso. Ouais c'est ça. Mais Cindy aza limo mwasi ya mayele. Même yemoko Cindy ba concert ebele awa tomonaka. Malgré ki bombanda eza, mais ayembela kambanda na e. Tomona apena Alia Mukame. Natango no Cindy ayete. Monde arabe. Ba image mikolo eza na ba concert. Na ba concert ayembela kalia, ti lelo ayembela kalia, ti lelo. Alesanga ta poso kenyo kolanga na mokili. Amour nanga kitoko nzete liboso mpe na sima yebana kate. Mpena oyemba. Omoni amour a mutu soki ekomi neti kitoko nzete liboso na sima ezo yebana te partout eza kitoko. C'est que ali aza catégorie ya ba ami da chati o jiba perda. O jiba a perda quoi? On se pas. Siko Laurent Sokoko oye na yoka aboyo lo baba propos mo ata kutu batinda kiyo na respect. Na respect à Koffi Olomide. Wana za mama bana na ye. Na respect quand même. Oka epe okoboya na ope bemisha bongo. Soki batinda ki. Ordre mal ordonné. Voilà. Soki batinda ki okoki po boya bemisha bongo. On se comprend. Donc esalinga pasi kotala ndeko na biso Sokoko vient na yo. Azo respecter ba mama te. Azo respecter ba mama te. Tolo bata mère na biso ali atakota libala côté mususu. Et c'est ça sujet oh ye faya ko yebisa mokili mobimba to ba vie privée ali. Tandis que to yebi ali depuis makambo nyonso to eleka ba polémique. C'est un abiso a fongola ta monoko te apesa ta bonjour na micro. Même bonjour apamba ko pesa ba tu bonjour to ka ngoko tuté. Azwa valeur ya mobile ni agardango. Agardango na poche na mabe na malamu o amona pembeni ya Koffi aloba yango te. Ti lelo. Mais ça papa bana akoki ko jamais ko sambusa na réseaux sociaux. Na papa bana ko sambusa na réseaux sociaux te. Biso to loba o toza ko mona parce que so il faut to loba bien que so to mona na vraiment mingi na ba fan na biso batala biso to kuta na mingi na banzela to pe na ba rendez-vous mais mingi to kuta na mingi na ba réseaux sociaux. Ba réaction pe ya Diddy Stone. Na habité na ba réaction ba to suba ole la ba bi mais Diddy Stone to mona Amida akabona na Jibem Piana akei banzelo akinagi si faut pas ko beta masolo mingi et puis ti ayo koma na maboko ya kamera alekina bakinwani alekina manzenge zala kitu mais ba mona batika la ko mona réaction ya bana ba junior ba daida bana nyonso Jibem Piana botangi na Amida parce que mais pourquoi kaka Diddy Stone ako réagir saka bongo na ebité yo zali pe parmi ba OP ozana na Koffi Olomide o mona pe Amida au monape Alia, au monape Diddy Stone ou Azali Bongo, l'ekinayo. Votre pression par rapport à ma réaction. Bon, je l'ai voté à les alliés quand même qui pour répondre, mais non répondre. Oui, oui. Premièrement, on fait sa félicitation à maman Agnès Lusambu. Pour l'éducation, on fait ça à Anaï. Éducation, on fait ça Jibem puis on a papa chéri. Jiba pour Varabiso, éducation, on a fait pas Bananaï. C'est l'éducation, maman Agnès Lusambu. Akoliseli nango bana pe bazo même éducation et pas bana na bango a conseiller bango bien te bango bien yango zo mona ba retomber zo zalate Amida na jibe bakabwani mais Amida na jibe ba bombe tika lot beta mate bana baza toujours bonne relation na papa na bango bana baza toujours bonne relation pe
na mère na bango donc ipo nanga c'est tout toko boucler na bisot mais habitez-moi nabi ke toko comme suka na émission tala lelo ken piana artiste émission Fally Ipupa o azali icône a osala pe fierté ya mboka na biso azobeta les 3 arena votre impression par rapport na ngo et puis mot de la fin par rapport à traiter na biso lelo. Ouais, 3 arena déjà zala bien, il y a Paris déjà kala mingité, oncle Ogi Kingombe, Orlando Biso, oncle Patrick Amis. Joyeux anniversaire na les pires vieux Joniko. Vieux grand frère ya Kofi Olomide, vieux nanga na zala gine ngana Osho A43 et pas mama Fifi Fodo. Ye ba séance vendre pas vieux Rambo, place ngape na komaki petit na ye. Mais ya oso na ninga ba faire ba business mususu. Wana zota mona amère ya Pembe o Kofi Olomide botola kayo. Voilà, merci beaucoup. Tala lelo héritier Watanabe a salé fort banana et tout abota mupanzi bango tout na mikili asangisi bango eloni nezangi Laurent Sokoko osenga vient na biso ya msumo pao Antoine Bonobo aleka na ba émission ke récupérer petit ba conciliation bongo neto ala mundani Antoine Bonobo aleka na émission alendele ke papa na biso akipanga ta senga ba ke sa test aden eloni nesenga ezanga Laurent Sokoko asenga a récupérer petit wana. Mais na moni pe directeur à quartier la terre Eddie Diora Eddie Lampadaire a auto le cas en émission pour na ko s'excuser vu ya ba propos oyo Laurent Sokoko abimisaki na émission ko fait le milieu mtatindi ba sentir makambo batindaki Laurent Sokoko ye na retour. Respect ma maman eza penate. Merci. Respect ma mère ete est-ce que mbala sima et corriger bango. Dès qu'on fait à s'excuser. Ah ba moni réaction fanatique. Merci beaucoup Gilles Botatala. Merci beaucoup na Botal biso partout dans le monde. Bo s'abonner na chaîne non Fimbu la Fimbu. Ezali abino les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent réalité sur le terrain. Merci beaucoup na Bijou Masinga, merci beaucoup na Botal biso partout dans le monde. Na Bijou Masinga na pese ba mbote bele. Merci beaucoup na Willy Moucheni Code ya Mboka. Na pese pe mbote na Alex Fumusi hymne national. Alpha Bonginda mon ami, merci beaucoup na APJ Odom Dembo papa na Rebecca kuna na Congo Central na parquet. Merci beaucoup na Blondie Lemba Exodus.